Shalom, shalom ba maman, partout oyo bolandaka émission na biso, on l'appellera femme oyo ezali présenté par maman Bena. Topesi bino lisusu bambote pe kimia bisika nyonso oyo bolandaka biso. Ba maman à Paris, ba maman ya Angleterre, Amérique, Canada, partout, Hollande, Irlande, tika kimia na Nzambe ezala na bino nyonso oyo bozali kolanda vidéo oyo. Alors on a remercié ba maman ebele, bana nanga pe ebele ya basi oyo boza kobenga na ba vidéo oyo toza kosala pona ko édifier bino, kosunga bino. Vraiment na tombe bino lisusu kimia na Nzambe ezala elongo na bino pe na remercier bino pona mituna na bino. Mais na yebe ke Nzambe akosunga ndenge ka toza koloba omoni média toza un peu limité na koloba nyonso penza te, mais soki Nzambe akosunga biso na mbulo toza kobanda tokoluka vraiment tokende na ba système moko ya ba conférence ya ba jeune sœur ya ba jeune frère biso moko ba mama, donc toza na makambo ebele oyo esengeli tosala. Alors na yambona kota na mutu na likambo na ngai ya lelo na jeudi na biso ya lelo naza toujours kopesa communiquer na ba maman na nga nyonso boyebi to bandaki jeûne et prière depuis longtemps et to baki kosila na décembre et messager lisusu a bakiseli biso le 16 oyo to kokota lisusu jeûne et prière toujours pona kobondela pona mboka na biso ba réalité eza koleka et ba vie na biso bana na biso mabota na biso nyonso tu wana ezosenga biso foto kota na profondeur na bozindo ya koluka Nzambe afin que Nzambe asala et communiquer mususu ezali ba mama boyebi to pesa kimbela pona ba contribution poto eba kosunga bandeko bazala na hôpital to baki to kopesa mbongo wana pana papa na biso fayu. Alors ti lelo tozaka 4 mama oyo to pesa ki mbongo wana, mama Perle, mama Bena, mama na biso moko na Suisse et mama na biso moko lisusu na Paris. Donc tozaka 4 auto pesi mbongo wana et tu le non to pesi mbongo wana te tozo zela totala ndenge makambo koleka les 19 comme ça to eba ndenge nini ko tinda mbongo wana esala musala na ba o baza na hôpital o bazozwa quelque chose te. Alors so ipe ozali quelque part oza kolanda biso na message au mama soki Nzambe touché okope ko contribuer okope ko pesa Nzambe akoleka na ko ba kozongisela o nyonso wana ka pona souci ya mboka na biso na bandeko na biso oyo baza na ba hôpital oyo ba moyen ya traitement ya bakisi ezate biso tolingi to pesa bango quelque chose pour esunga bango. Alors ba maman na ngai na kati na on l'appellera femme lelo eza jeudi à partir ya minuit déjà tozoko ta jeûne et prière ezaka na okaka 24 heures boyebi ba requête na biso clé to bandai koloba tozobondela mingi pona mboka ba sase o baza koboma peuple na biso Nzambe ba ko confondre bango biso moko pe na mabota na biso ba oyo baza kotiela biso ba piège ba oyo baza koluka biso na mabe Nzambe ba ko confondre bango. Donc nyonso wana Saint-Esprit azali le meilleur mutu oyo apesa biso ba requête akopesa pe yo ba requête mususu oyo koleka onga na pesi po oyo ba kobondela pona ngo e omona luboko na Nzambe. Alors pona mokolo na lelo ba mama na ngai na lingaki penza na sepelaki penza na partager na bino lelo mingi penza ekozala moral na lingi na pesa un peu moi ba moral mukie pona ba mama na ngai oyo bolandaka e bana na ngai ya basi bana na ngai pe ya mibali. Donc on a komeka un peu koloba moi en général parce que année oyo to bandaki kalate to tikali na quelques jours ezosila mena tozokota mbula ya sika kala mingi te et on a préparé qui vraiment na bongisaki mingi to lobela si plan d'action. Ba mama na ngai toyebi obi na kati na vie na makambo nyonso tu o to salaka po toyeba ko réussir tokende liboso esengaka fo ozala na plan d'action. To bandaki janvier na 2016 peut-être ba bande ko supe basalaki plan d'action na bango eloko ni bakoki ko réussir eloko ni bakoki ko sala po ba atteindre objectif nango ba mususu esi bazwaki yango ba mususu pe lelo to tikali so na mikolo soki combien po mbule esi ata mususu pe otikali kozwa ngo te ba mususu pe bayebaka yango te kaka ndenge mbule esili parce que so mbule esili to bandi janvier ekendaka mbango
alors okomona ke bato ebele baza kotikala kaka le meme baza kochange te ndenge ozalaki na 2015 kaka ndenge wana 2016 kaka ndenge wana donc mbula eza kokontinue kokende me yo otikali kaka wana lokola escalier bato baza komata ebujaka te etikali kaka wana or eza malamu te biso toza oyo toza ba oyo ya nzambe bana na nzambe mwana na nzambe ntango oza kosambela nzambe esengeli ovivre loboko na nzambe omona mpe gloire na nzambe mebele omona baza kola naza kosambela me nazomona loboko na nzambe te naza kosambela naza komona loboko parce que yo moko nde oza responsable yo moko nde oza cause ya makambo wana nyonso alors avant na continuer na mwa makambo wana nalingi lisusu ko lancer appel mpona makambo ezoleka na mboka na biso bamama boyebi baréalité oyo eza koleka na mboka na biso me tobanga te nzambe aza elongo na biso akolongisa biso tozomona bato oyo baza na conscience te ezosala te basi ebele na bainternet wapi epai conscience eza kosala te baza kokumisa bokonzi oyo baza koboma peuple na ye peuple ne azokufa nzala peuple ne azolia te peuple na Kinshasa bino moko bato bozokota na bainternet bozomona bato baza kokufa lokola basoso banyama me bato conscience ezosala te baza kobeta maboko ko soutenir bato wana bandeko na biso oyo babengami ba congolais to pe ba congolaise bao baza ko soutenir bokonzi baza même plus que ba rwandais na ba ougandais o ba na mboka na biso parce que bazomona yango ezate ke basala tableau po batanga te bazomona bazoyoka pe bazomona souffrance bandeko na bango me basepeli na bango bandeko na bango bakufa me bango babetela maboko na basase me bible eza kolobela biso ke seku lelo oyo soki biso moko seku euti pa na yo ndeko congolais te nzambe akokende kotelemisa meme mutu mususu po aya kosekuri aya kosunga peuple wana tozomona meme na bamedia nde ezosalama tala bamindele oyo tokoki kokonte si bango te me eza na bamosusu balati makambo wana lokola ekomi makambo na bango bazwi souci ya makambo wana koleka bandeko na biso oyo ya makila oyo bafandi zinga baza na entourage wana donc tala par exemple lelo tala bandeko oyo bauti Italie baza bamindele basangali pe na ba quelques bandeko na biso ba congolais batu mwindu baye na Belgique uniquement pona ko sala marche ko revendiquer ba ko kende tina na France batamboli makolo baye tina makolo ti ba komi na Belgique pe ba ko les capel na France pona ko défendre kaka mboka na biso o baza ko boma baza ko violer mais kolomboka basase oyo nga naza kobenga bango ke na basi na mibali conscience eza lisusu bango te baleki meme baza plus que meme ba rwandais baza plus que meme ba ougandais baza kobeta maboko bazopesa bango ba 500 bazondima ngo pe ndeko nanga bino moko bozomona bolanda ndenge ezosalama na Kinshasa bato mosusu mona bakuta ebembelali dans le vide bato mosusu donc solo na Kinshasa on dirait eza ekomi dans le bani ekomi Kinshasa eza capitale ekomi lokola ba province ba Mbandaka Kisangani Bandundu même voix même bato mususu na Bandundu ou na Kisangani ou na Équateur bazo vivre mieux que les bato baza na capitale mais bandeko na biso bazoleka na ba media na ba internet bazobeta maboko bazodéfendre au lieu se révolter epesa bango kanda baloba non c'est non mais bakomo beta maboko vraiment mais biso tozana kondima ke nzambe wana soki bango baboyi ko défendre peuple na bango bandeko na bango nzambe akokende kolukata bato mususu oto amakila moko na bango te bakoya pour la défendre mboka wana parce que nzamba ba confusion to mona ona kata bible balobi mosamalia bandeko na ye balekaki ye azalaki na likama le bon samaritain bato nyonso to balekaki me muto ayaki kosunga le bon samaritain ezaki muto oyo bayokanaka na ye te balobanaka te ndenge moko mpe na Congo ntango biso tomona ke seku ekouta soki wapi rassemblement nde to oyoka bazosalaka ntango su mpe euta na ba me nzambe osala na ndenge na ye na confusion donc wana nakangi na révolutionner bino ba mama to telema na mabolongo Esther a telemaki nzambe akolongisa biso akotika biso te parce que toleli mingi biso to na diaspora bao baza kuna na mboka to soutenir bango na ba moyen na ndenge nyonso to esengeli ke to soutenir bango nakangi wana
nazongi sikoyo na mutu na likambo na ngai oyo naza koloba sur plan d'action. Alors plan d'action oyo naza koloba donc ndenge na otoloba wana ke sengeli nazonga na kati na plan d'action ndenge na oti koloba mutu na likambo, c'est-à-dire bandeko ebele, bana basi ebele, bana biso ya mibali, bamama ebele, soki toza koéchouer na makambo ebele parce que tozozala na plan d'action te. Alors esengeli na biso ntango toza koluka kokota mbula oyo ya sika ozala deja na plan d'action na yo, oyeba koyeba kosala, soki osalaka business, soki osalaka nini, soki oza nano marie te, ozali célibataire, kosala programme na yo, okamati programme wana oprésente yango Nzambe, olobi Nzambe etala programme na nga nasali na mbula oyo ya sika tozoluka tobanda, Nzambe yo accompagne nga na kati na ba programme oyo, okomona loboko na Nzambe ekoyeba ko accompagner yo pona ko komona victoire réussite na makambo nyonso to kosala. Mais mingi kati na biso toyebi yango te parce que mingi lelo na lobi nazoya mingi lelo na kolobela mingi sur moral kopesa ba mama na ngai moral, bandeko basi moral, bana na biso mibali moral, parce que lelo na bandeko belé oyo toza kobenga na bana na ngai basi to pe ba mama mususu oyo toza kosola na bango mingi penza ozomona bao baza na kati ya libala bazoluka babima, ba oyo pe baselibate baza libanda bazoluka bakota confusion. Et nyonso tu wana tozomona pona nini mutu tango aza koluka kosala likambo azoyeba ko manyola te, azoyeba kotala te, mais omona koti déjà, mais tango makambo koyela akomi ko réfléchir. Oh, okoki ko réfléchir te to pe ko manyola te tango yo koti déjà. E bongaka tango yo na koti te oza ko manyola. Nini na ko sala eza kwa mutanga zo tonga ndako. Tango mutazo tonga ndako asala ka plan d'action na ye. Ayebi ke ifo na sala, ifo na sala, ifo to banda na fondement, ifo to ba mutako ko sala na te atongi ndako après komi ko luka. Oh na ko sala bon non. Donc asala ka déjà plan d'action na ye avant. Alors le so to mona ba échec na ba domaine ebele en général parce que plan d'action ezozalate. Alors de deux na link su koloba biso ba oto yebi Nzambe bana na Nzambe mingi toza koloba toza ko bondela mais to mona loboko na Nzambe te, même Bible pe lobi soki yo oligi ozwa quelque chose kota na chambre bondela papa no azana likolo akoyoka yo akoyanula yo et na ina beta c'était na kati na esika oyo et toza na prière na koluka Nzambe bato ebele bayebaka te omona lobi oh to naza ko bondela naza ko na bondeli mingi nazo ko bondela nazo mona ya note non esengeli prière na koluka Nzambe biloko mibale etambola esika moko. Nous avons la prière toza donc nena lingina na lobela wana, c'est-à-dire toza na deux choses o esengeli ezala accompagner et marcher ensemble. Nous avons la prière et nous devons chercher la face de Dieu. Koluke longi na Nzambe eza lolenge nini. Bato ebele bazosuka na ko prier mais bazoluka elongi na Nzambe te. Bible yebisi biso lobi notre Dieu il est le Dieu qui se cache. Mama nanga soki eloko ebatani ebombami basalaka nini balukaka yango. Mais biso tozosala tout toza kosala mingi ba prière. Toza na prière ya supplication, toza na adoration, toza na louange, toza na nyonso omona tosali yango. Mais pour na koluka Nzambe ndenge Bible lobi que notre Dieu il est le Dieu qui se cache, to kobaka nango te to continue kanango te yango zomona makamu na biso mususu eza kosuka na koko pe sondakisa totala mwasi lokola Ana akendaki koluka elongi na Nzambe tango ake koluka elongi na Nzambe musai na Nzambe kutaki kokuta ye alobeli makambo ebele mais mwasi na zaki na komikitisa a répondaki musai na Nzambe mabete lelo nde to mona bana na Nzambe ebele mususu omona ba commenter nde basala ka yebite ke musai na Nzambe wana abengama to pendenge nini omona ba réponse mususu abakopesa ba commenter nyonso na kozanga koyeba Nzambe mais mutu ayebi Nzambe mingi azalaka na humilité komikitisa nde tomoni Ana wana et Ana tanga kende ko luka Nzambe Nzambe eko visiter na maloba Ana lobaki Nzambe soko visiter nga mwana oyo na kopesa ye likabo epa na yo Samuel. Nzambe apesaki Samuel et Nzambe Ana apesaki Samuel epa na Nzambe likabo asalela ye toyebi lisolo wana. Endenge moko pe lelo toza na ba mama mususu oyo tango aza koluka Nzambe il faut koya koluka Nzambe na ba offrande
na ba action de grâce. C'est-à-dire, toza na ba orphelin, toza na ba veuve, olobi nzambe na luki na prière, na luki yo pe boy. Mais Bible yebisi biso olobi ke to meka nzambe, totala soki akoyanola biso te, soki akosala te. Et ba mama ebele neti leo toke na fin de l'année. Toza na ba orphelin, toza na ba veuve. Oza mwasi o omeli na ndako ya libala osali 20 ans, 10 akobo te zate. Mais obondela, luka nzambe, na lolenge ebele okoki koluka. Kende ko luka na nzela ba orphelin, kende ko luka na nzela ba veuve, kosala ba musulman te bayeba keloko wana babenga yango sadaka. Na pesa dernièrement témoignage moko awa ya ndeko mwasi moto bandai kosala na ye azaki musulman. Ndeko mwasi naka na ba musala to sala ensemble attitude kaka monaka soki bazoli yanga ali ate babengi to lianga bi non na prière. Alors attitude nanga influence qui moi la vie chaque fois soto bito lia yo lia ka toza toujours na prière jusqu'à ce qu'il ko se confier nanga. Alors bi vraiment na mono za vraiment moi moko sambelaka a se confier nanga a yetinga ba problème na ye aza marié soki azuze mbaze melongwaka soki azuze baze melongwaka si aye ko ebisanga bi non na lingi vraiment na se confier na yo vraiment o edenga o prier ka ponanga. Et un jour, il y a qui invité un gabina qui est na même na kuta ina proverbe na bi tala moi soza mizima na te aye Jésus na sala nini na sala ni proverbe pesinga message alobi non côté aye te lo kwa za ko kwa na yo kende bonde la pona ye na kende kipe na soli na bi oza kondima make na bonde la pona yo andima ki na kende tina ndaku na ye na zui maboko na tie maboko na libu na bonde la pona nde to lo balelo Aisha abota mwana mwasi apesanga kutu kado moko ava kutu wana na kena ndaku na ye ayebisinga lobi vraiment na lingi na mono yo kosala shopping na lingi somba biloko nyonso yo kosomba ngana kofuta ngana ye na sala shopping na mbongo nga me ya boy alobi sala zwa biloko nyonso yo liko zwa ngana kofuta ekamusa ingelekela kinga musulman. Et après, ko benga ngana kena tina ndaku na ye. C'est ça, bango babenga ngo ba sadaka. Donc aza ko luka nzambe na ndenge na ye. Yango zo mona makamsu bandeko la ngande totala ka oh Dieu il fait grâce à qui il veut. Nzambe oyo moya ko yeba maele na nzambe ezate. Ndenge bi besoin ça bi que notre Dieu azana conseiller te muta pesa ke conseil, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Tam su muto zo mona ke yende amo pagano yende we muto okota lola nde wana. Toyebi histoire ya muto akota kilola moyibi oya zaki na kwa na Yesu. Yango tomona makamu na nzambe Dieu il fait grâce à qui il veut. Mutu so aya ka église te mais asa ila kanzambe na nkuku asala ka ba sadak asala ka le bienfait na ba orphelin na ba veuve. Yango c'est-à-dire biso o to bengani toza ba chrétien to pe ba chrétienne to suka kaka na kosambela to tie makelele u ndenge moto mona baza ko kritika biso mais to yebi ko luka nzambe te. Donc ko vivre miracle na nzambe ba oracle na nzambe makambo ebele e yaka na nzela ya ko luka nzambe en profondeur. Oza ko sala ba action de grâce ndenge na oti ko loba wana. Tomoni ndenge Anna asalaki yango avivaki yango pe ndenge moko pe lelo obandaki ya ne wana makambo ezo continuer kaka tozomona meme na ba domaine ya libala eza eloko moko ya PTT ya facilité omona ozwaki premier engagement esimbi te deuxième engagement babitumba famille entourage tout makambo ebele libala eza facilité yango nalingi ko motiver yo ma sœur ndeko nanga mwasi mama tope bana biso musu mibali bozolanda vraiment tango zosala projet na likambo na yo zala na discrétion ebele kati na bana na nzambe baza na discrétion te omona likambo na esalami te yo so panzi yo osala programme na yo okobala mariage so panzaki tango bandi de ya makambo oyebisi nga na kobala kutu fibo yango ane tozokende État que maman na quatre émissions, on l'appellera femme. Tous à la discrétion. Tant que ça, même mariage na yo. Ça là, surprise, bah tu vas vivre surprise. Bah on va piquer, bah crise, bah piquer. Bah on va couer, bah couer. On va avoir émotion, bah jouer émotion. Parce que au sali surprise. Mais bah moussou, bah ça la kaka, bah pire le kaka. Et là, comme soupe na ko beta c'était, et ça là, bah tout sous bah quartier, autofandi. Omona mutu aza na Manchester banda ya 20 kaka na ndaku wana na quartier wana kaka mais o changera te omona
makambo emashaka pe te eza na bakartier mosusu ezali bakartier bablocage okofana na quartier wana moyen vive épanouissement eza te mais soki olongwe kaka wana oke na quartier mosusu omona makambo echange donc ozomona bakartier baarea donc ezochange makambo ezochange te ofandi kaka wana oli omeka komouve okende kote mosusu nako kotouche sur point mosusu baeglise omona bandeko mosusu afandi na église 20 ans achangeaka te aomona paster wana ayibaka akushaka na bafille na kati ya église afandaka wana so oyebi seke non paster naza moyibi akushaka asala oyo o te ngai nayaki nanga kosambela ngai nayelani nanga paster te bible elobi bénédiction ebandaki epa na ron na mutu ti ekiti na mandefu yo kanisi sikoyo ozokende so bénédiction eza na likolo ekiti te yo kozala beni elelo oyo bamama ebele baza kokosama bandeko ebele baza kokosama na baeglise na makambo ebele yango ozomona mabungu tulu makambo moye etambola eza te mais na émission oyo on l'appellera femme nali koya ko révolutionner bino c'est-à-dire 2017 tosala plan d'action totala wapi tokwesami wapi etamboli totamboli te wapi makambo ekei te po tokende liboso bamosusu meme na bainternet bakomisa meme bato mosusu bapaster na bango na internet baeglise na internet tosolaki na ndeko nanga moko ya mwasi ndeko moko boye abandaki kolanda so paster moko na internet abenge basololi mbala moko atuni o obala ser o nana bala te o nganza bazolakisa ngai vraiment ifo na bala yo mbala liboso paster na internet bosololi na ye ayebi yo te ye azaka na Afrique na Congo yo azaka na poto nzambe alakisi ya bala yo tala baaventure e nyonso tu wana tozososola te nazokende presque na suka mpo na ta na biso vraiment bamama na ngai na kati émission oyo mpe bana na ngai ya basi toyeba kosala plan d'action tozala na discrétion na makambo na biso tosala bato mosusu surprise bazwa batension na makambo oyo nzambe akosala mpo na biso e yo mpe ndeko mobali kote oza quelque part sala programme oza da mobali oso okoli mituka ya ba 5000 ozosomba oza na mbongo me nini eza koampeshe mpo obala libala eza eloko ya malamu mobali bible elobi ke mobali akozala ye moko te esengeli aza elongo me oza na mbongo mituka oza kosomba me eloko nini eza koampeshe bamosusu mpe na bandako yaka tofanda ti bofandi bobotili ya bana ebele mobali mpe aza na mbongo me nini eza kokanga ye abala o te abimisa mbongo na famille na leta na église abala o te donc nyonso wana dia baza kofe tourner bino aron et puis mikolo ezokende bambula ezokende nyonso ezokende mutu akoperde eza yo surtout biso basi mwasi aza flair anunaka noki mibali bana bango na problème te alors nakomi presque na suka nzambe alekana mpo bakopambola bino nabosani te bamama na nga vraimen ya Germany mama Tabita mama Rita mama Geneviève na nini na Londres mama Fifi donc boza ebele bamosusu en secret balingaka vraimen te totanga bango e bapartenaire mpe baza kosoutenir pour na baorphelin baveuve le bon samaritain bao mpe baza kosoutenir mpo na construction ezosalama na mboka Congo église selile ya nini ya Paris bandeko mpe bofani na bandako selile eza wana boya mpo na kotombola mosala bozala te lokola mama moko alobaki abi mosala neza ya bango baya ota mosala eza ya biso te mosala eza ya nkolo yango biso nyonso totia bakoni esika moko mpo bakoni wana epela mosala ekende liboso toganye baame bao baza na gauche na do bao baza kosufri tozala motema wana ya compassion ya kosunga bandeko mosusu baza kosufri bazoleka na baréalité kosunga bango na baprière vraiment nalobi presque oyo esengeleki nzambe apambola bino nzambe avisite bino kimia na nzambe eza elongo na bino tomonani lisusu à la prochaine occasion na mbala nsima bye bye nde tomonani émission oyo révolutionner bino na baprogramme nyonso oyo ekoya na nsima nde tokopesa bino bye bye bye